Zela. No. Wait. Came back to my side. Listen. Wait. Ça dit okozala na molimo ya Nzambe mais okotrompe na yo pe bien soki yo moko lingi. Listen. Ba kutu ba botu père bazaka na ba chef. Mwana ya batu afandaki na ye na ndaku na ye. Yo moko kendaki kolinga ye. Opesi famille na ye promesse. Oyebisi bango pe na kobatla mwana na yo na nene. Oche na ndaku. Yo moko pe obotisi ye. Allez, au bandit qu'on trompe moi na bangani. Un tout ça. Une fois de plus, bonjour. Dans l'émission Nabiso avec mon petit John qui est à côté, avec votre vieux, votre petit, votre ami, tout ça. Donc on est ensemble. Bon, voilà. Lelo, Sija, Lelo, Ezanini, Tobé, Tali, Solonini. Dans la vidéo, une belle dans l'accent, et bien, ceux qui basent na concordance, c'est quoi? Concordance. Concordance. Ata prof moi français à la tu vois à l'accès penza français. Yo. Dans le bien. Kokonini. Malgré na mémoire que pas Macron. Donc yo connais gâté. Donc toutefois 2 semaines ou bien 3 semaines passées on to me en France. Na bois qui c'est kutungunda na France nga kima ngam na sali ki azonga nga kima na France na kima na jusqu'à là à écoligara nini français anyway ce qui concurrence ce qui kokonini concordance bon wana concurrence nango eza nini tala bozo. Surtout moi si so azana sagesse te akuvanda na libala te. Oyebi pourquoi actuellement il y a beaucoup de divorces. Beaucoup ndana akaka te mukili. Bible une femme sage bâtit sa maison. On parle de la sagesse. Une femme qui a de la sagesse à maîtriser libala naï. Nous on avait appris moi si normalement moi si oyo penza ye na mariage pour avanda na libal, même si le téléphone de son mari sonne et que mobali azana douche akosimba te pa koyamba te. Mais moi si oyo azalaka bafandi na mobali azoli téléphone sonne lere mbali abeti code pona o déverrouiller ndo ande ya bo aglisu na musique akangiam lere mobali alali ameki amona zo ronfler azu téléphone abimi na salon a déverrouiller abanji otanga na sima lere otanga umone nyonso ezana kati ekomema nini pa na yo okole ye na bilamba mobali pa kolinga okoma na na niveau wana te tu es mal éduqué ofinga mal éduqué ofingi ba parents na ngai kamata yo pe ma kama valise ya bilamba na porte ozonge pa na bi divorce ou pas divorce wana liboso wana liboso sko deuxième yango na mboka wana Guinée bato kumboya basi na bango ministre aboyi mwasi na yes bongo yo so yoka wapi mwasi moko aboyi mobana ye po bamuna ke na basi mususu. Vous voulez qu'on vous prêche ça mais vous allez perdre. Pourquoi perdre? Parce que si on va converser vous prêcher que ceux qui mobile na yo aboyi na basi mususu boya ye yo okotula. Mais il faut vous dire la vérité dans sa chair faut na ba vérité. Pour tant que mbona ko sa faiblesse bon otikele na mwana musala. Mwana musala gagner libala. Yo wana libanda. OK ko ko mobile mususu. Je connais une femme, laisse-moi vous dire une chose. Je connais une femme azaki na Kisangani avec son mari. Baza très bien avec son mari. Mbala azaki na mbongo moi bien muke. Moi si wana tema mbala bala ke mwana muke abanda kulinga te mbala isembanda. Il avait confiance à 100% envers son mari. Tema ngana te batu linga mbala meko sala confiance te. Wana ngana te yango. Parce que même Nzambe alinga te muntu asala muntu confiance. Dame avait confiance à son mari. Mukolo moko ayiko kuta mwana moko banda ko sala musala na ndako ko sola bamba kozonga akuti ki abimina nani alobi yo kusangisanga na eloko aboite eloko isala ka musala iya kusangisanga na yango na boyo 3 enfants l'homme a supplié l'homme s'est même à genoux moi ça lobi yete yeli balo le souté le balo c'est anini ekufi mobali wana kulunga na Kisasa a commis un grand patron avec bonne one ayiki toko wapi ces 3 enfants là bonne one lingi bango moyen te abattre bango lokola bana na ye moko
asa bakisi na yebana ye asa yebi ke ayebaka mobali na bato ye akobatela ndenge nini mwasi wana apesi condition okuta na mobali na nga te tu vas consommer avec tes enfants osokota osovanda kangama na mobali na yo okokommettre erreur grave ya lolendo masolo ya baninga ose trouver libanda mobali na komi na bonne wana komi madame. C'est pourquoi une femme sage bâtit quoi? Sa maison. Yo moni ce qui est impossible. Sarah kuto azana mwana msala kabele Abraham. Bon Abraham akabele Sarah nani? Alors tu ne peux pas lâcher ton mari comme ça facilement. Moi je moi c'est beaucoup yibi kubattre la mobile parce que la personne mobile protéger yo encore mobile na yo bien. Il faut que c'est quelque chose dans mon papa qui est musala. Azongi bovandi bosoli papa maman. Yo kaisi badingo so lukango yo comme ça nango. C'est ngana tika okoyoka. La Bible les athées. Si toi tu vas abandonner, là moi je te conseille pas. C'est parce qu'il y a des femmes, ma casse, je suis yo, kaka, au moni matin yo, kaka ndeba mi bali, yo, maman, yo ko yo za maman kanda boy, yo tikara mi bala no kindi. Anyways, yeah, so, concordance nzombo oyo moni zani. Concordance c'est ça que na mukili to vivre. Ngape déjà na tuna déjà pasteur. Est-ce que vraiment, sincèrement, mobali fidèle azarana sa mukili o mobali fidèle azarana sa mukili o pasteur ana loba que non sans le Saint-Esprit mutako za la fidélité ça veut dire que c'est le Saint-Esprit ndi ayaka na vie ya muto azo convaincre muto na lisumo mais na nature ya muto na nature ndenge nzamba sala mobali donc c'est toujours moins difficile que nous trouver pena kati ya mutu penda kati ya surtout mobile parce que moi si tant lingaka na azala na fidèle et pas moi c'est mal mais pas mibali c'est difficile après si l'idée lobi que mobali abimina bonne tant que bolemba mobali abimina bonne sikoyo boyango moi mobali akia sengie pardon mais moi si asaline aboya lobi yoko saksara na loko bonne ozo ba bonne ezani boy abi yeah. boy ah bonne eza na français boy eza lingala OK on comprend abimina boy sikoyo tant abimina boy aya sengie pardon lobi yoko saksara na muta sokolela biso basani te bino ta boy akei siko nani a perdre lelo. Et ça moi si wana parce que boy a gagné libala afandi na libala afandi na ngwende every maramunyo se bongi pendant ka koka pe ko limbisa bi bon d'accord mobile nango sali mabe na limbisio mais ko bandela isusu te une fois moi assemble la rakoti na kati ya mabonde la bandi ko prier pour na molimo sant so na zongi na vidéo ya liboso ça que pour na ko éviter ba problème. On comprend. Et ça peut na mibali mususu apesa na epine na pas moi si na ye. Moi si na talabi kaza sincère entre baron balé baza. Mais ce que moni ke mobali azala mu système ba code. So bo fandi na bino kimia bo fanda kimia ukoko luka ba code siko yo wana siko mu lugele si makambo. Pourquoi karaboté ya kalikambo ya tromperie lokola ke o soko boye o raté chance ya vie OK na mbali moka mabe te muto ozana déjà ye wana déjà tromper wana yende muto mabe nano déjà parce que on a alobi ke o soki OK pas bonne mususu soki o tikeli bonne ndaku e bon soko so ba tromper bonne wana na bonne oya parce que tant bonne a comme ma mère ndaku ba luka so ba bonne mususu non parce que tant que a tromper ce qu'on a bonne wana to ba suni bonne yo ko tikela mama ko kenete tikela parce que bonne oya na simano yembe so ko ma mère ndaku problème mo eza to pesa ka exemple lelo obala John ou bien lelo ozana na copine na yo zala sincère liboso caméra hey baby question na ngala watuna hey baby yebisa ngai so tamboli na nzela omoni pene loko lobaka mandindi wana benga mandindi mangengenge ozala na vola boye tango omoni ngo bisanze fait na kuma abartime mi se fait bobe tele maboko on comprend d'accord abartime ozomona déjà chala betlo histoire mo sexuelle yoka tozo la biso jubos ko ngana mwasi to kumba ngana ba kumba te ngana ba kumba yimte ba kumba ngana ba kumba where I think nazwa ki quelque part ka tozo nganda kumba nazana kati ya voiture nazana kati ya voiture te jour on joza kite ka ngana ye bazo nganda ko sko yo ser mo ko sko boye ka nenga to bi mangenge kaka obike mwasi no abalu sapena mutu penza boye sko na bise nelga yo kai oh ya John no tala kaka parce que nazo apprécier na bi oh et bon ce que so que ça est comme bari na yo ndasala ibongo il faut ba kazo stressé ote ya biete yesa différent na bi siko au moins tozogi au moins ko problème tozango ezani bible lobi ke soki ka ko tali c'est difficile pour un homme à moni pe à beti kara.
exercice mo nzambe apesa biso pena ba nzambe tosala nini eza difficile mpona nini kasi ntango soki okomana sikoyo na kesko na ngamba basi oyo biso toyebi mingi mwasi eza facilement azala impoli oyebi yango bien mpona nini sikoyo soki mwasi naza impoli na ndako na façon afingaka yo asilisako mpena poso ndenge baloposo asilisako mpenza mpona nini sikoyo soki mwasi aza bongo biso mibali tozalaka toloba te o te pasha te bonde ya nini ezalaka mingimingi zonga pa famille na yo ezalaka mingimingi zonga pa mama na yo mwana bino aza impoli aza boye mbale moko bokabwani te en fait tokoloba facilement moi ça impoli te wana mpena na rectifier yango papa te ezalaka na yo pesa réponse soki tojugengo tozala honnête tojugengo par rapport à baparamètre oyo toza nango awa parce que tango tosali par rapport à majorité olobi ke mibali ezalaka facile mingi batrompe ke basi yango soki nga mpe nake na ngambo ya basi eloko oyo eza facile mingi ke mibali parce que eza rare sikoyo nga na koloba oloko olobake no bazala baimpoli nga nalobake bazalaka bouche te kolobebele ou bien kolobebele ndenge koqualifie ke mwasi par rapport ya kolobebele non parce que basi mosusu baza na bango ke balobaka na bango ebele nga azoba oyo mpenza ke oyo aza pena impolitesse amankaka oyo respect afingaka yo soki bozoswana ye mpe azozongisa soki olobi na eloko ye mpe azongisi yo mpe eloko mpona swa yo mpe voilà loba na nga ke mwasi oyo aza impoli koloba te ke no eza facilement ke basi bazala impoli parce que impolitesse ezodépendre na éducation papa te ezodépendre na éducation te parce que namona bato oyo bakoya na famille poli mais yaza impoli bakoma na fali napeso exemple moko basere na yo éducation baza talaka environnement na bango nde tozala na bango mpo ani bazala impoli te parce que ndenge bakolisa biso mais sikoyo tosuki wapi non on parle de l'éducation papa non ok na peso le même exemple famille na ngai mama na biso akolisa biso bien mais nga mobuli na ngai otaka te parce que oponi kozala mobulu yo moko nde opona kozala mobulu so yo ozoyebisa nga ndenge mwana na yo wana moke wana ndenge abuka biloko koleka mwana mwasi apona kosala bongo âge ya mokie c'est normal na bana et puis kasi mbulu na zo batano zaki mokie moi mokie ya âge nini ba 8 ans 11 ans 10 ans 14 ans te soki neti oyebisinga ba 8 ans banini ba âge wana te ba âge wana ekoza mbulu parce que nga mo mpe nazala mobulu kozala mobulu eza éducation te kozala mobulu eza éducation te yo olobi basere na nga bazalaka kimia bongo nalobi tala ndenge bazalaka est ce que baza baimpoli to baza bapoli nga pele za poli yo poza merci sikoyo kozala poli na kozala mobulu eza na rapport moko te na éducation pourquoi parce que éducation bien sûr eza na rapport ya éducation moche eza 100% na rapport ya éducation na pesa exemple ntango nazalaki na école mama na biso ezopesa biso éducation ntango bozokende na école bosala bobunda te bozala na kimia bonini me nga na école nazototola mindele na kofi wana na âge nini nabandaki école na banini na awa parce que naya awa na Irlande na 8 ans à partir ya ba école wana mike wana ba 8 ans 9 à 10 ans bazolonga ngapi omoni na 10 ans omoni na 10 ans na 10 ans nde sikoyo mwana quand olobi mwana sikoyo il faut ayokaka wana pe bon ok tochango éducation zela parce que ntango olobi te ntango olobi Joshua azobuka na inconscience tu comprends zela Joshua azobuka na inconscience parce que aza nanu mokie ayebi te mais ntango akoma na âge ya 10 ans ntango azobuka ça veut dire que aponi kozala kobuka yango parce que mwana fo ayoka 10 ans fo yoka oyo akoma na âge ya oyo wana ya konini ya kodeside na buka eloko eza partir ba 10 ans te parce que napesa exemple il faut tala ndenge nini napesa exemple soki mwana André atelemi kaka kuna azwi kaka kiti ye atelemi kaka kuna normal azwi kiti abamiko na mbele wana comme problème mais soki ezaki azosakana brutalement ndenge bana bazalaka abuki eloko wana ezaki kibo mwana yango oyo bana mibale
Naza bana mibali. Ya mwasi na mbali. Ya mwasi na mbali. Déjà ya mwasi a commis na 3 ans. Na 3 ans na eza déjà que non. Soit basanyo kende kotika kuna. Oyebi ke azu ayebi ke il faut na memango. Il faut na memango. Malembe pour que zana kato afa kutoke kuna musika. Tangu mwana no ya mwasi. Oya koli na miso na biso. Azalaki da âge ya mwana mobali. Est-ce que ba ko se comporter bon? Ah ça mwasi aza mobali te. C'est différent. Parce que ça mwasi aza mobali. C'est différent ben c'est différent. Comment créer ba paramètre abandaki kobuka mais abandaki kobuka net ya mobali ndeka zo buka te. Ya mobali des questions za muluba te. Non. Yango na zoloba ezali kambo ya éducation te. OK. Yango bisika na zozonga na bande mitana ba ke kozala impoli te ezango mingi kambo ya éducation te parce que muto ozala impoli eza muta comme conscient. Pour une impolitesse entre Bastan et les Andémo parce que pourquoi? Mais entre tromperie Bastan et Andémo. C'est là qu'on a loba pour n'a pas les pourquoi entre les pourquoi entre impolitesse et mibal n'a pas Andémo parce que ils a choix pour bandimi. Ce qui choix au lobby? Tromperie ça choix. Na lobby pe qu'ils a choix. Ce qu'on peut dire tromperie pe za choix. Mais na ndenge ya nature. Na tromperie pe za choix. Mais na ndenge ya nature. Ya ndenge nzamba sala mwasi na mbali na lobi te ke no mi ba basi ba tromparaté. On comprend. Ce qui peut ça ndenge ngozolo ke eza penza eza ndenge mo ndenge moko. Pona ni na ndenge ya nature nzamba zo senga mwasi soumission pa mbali na. Te yango na bi parce que nature ya mwasi soumission ezate. OK, soumission c'est impolité. Soumission c'est impolité. Manque de soumission ça n'est pas. Au lobby. Soumission ça comique ça. OK, manque de comique ça. Tu papa. On les a faiblesse ya lingala. Soumission eza koyeba soki na obondre ko kotosa mobali. Kotosa. Si ko manque de soumission eza nini. So ozotosa te yani. Te ya on a lobby te soki mwana atosaka yo te. Orobani mwana aza monoro makasi o obaki mwana za impoli te mwana ko za mpe impoli te soki mwana to singa ngolo bateka ke mwana te nabi soki mwana no tanke mwana nanga atosaka yo te après bengi impoli ka po atosi yo te ndazo tuna ka soki yo biki eza impoli te eza na ba mo ebele ko employer place wana ko za la ka teka ke soki mwana atosaka te folo ba yebisanga ta mibale soki mwana yo ayoka ko te eza te ke kaka jour ayoka mais mwana ayoka la ko te tanke papa bato ba ni mwana za moi liboso ezaki mwana ayokaka te ya liboso yango wana mais oui yango wana molube est-ce que il faut ça impoli molube te ekoloba ya olingo bisanga honnêtement tant que na comité na biso na koloba te zela yo olingo bisanga na comité na biso soki toyebi ke mwana wana ayokaka bapara na ye te mbala moko tobateka eza impoli c'est là ngana pesa yo ba définition impoli mwana afingaka bamikolo mwana afingaka bamikolo wana aza impoli papa wana kutoke na place mosusu pesanga nanu définition ya soki babike mwana azaka poli elakisini mwana ayokaka parce que babiso mwana azaka impoli elakisini mwana ayokaka te est-ce que on va Zela. No. Wait. Listen. Wait. Mwana ayokaka. Non, mwana ayokaka. My guy. Amen. My guy. Sikoyo, moi yoka. Impolitesse eza na ba mo ebele ko employer kati impolitesse. Vous comprenez impolitesse eza ba mo ebele ko employer kati na ba impolitesse. Pour moi OK, tout ça tout déjà. Non. Nina okoino déjà. Omoni impolitesse eza choix mutu. Vous comprenez? Soumission tant que ba soumission eza ka ateka que non que moi parce que aza impoli, il faut akoma koyoka pour ça aza soumise. Tant on a baïké moi si aza impoli papa. Toza na mon poli et impoli. Na kati ya impoli wana eza na makambo ebele na kati mais toyebi en général impoli c'est quoi ne moko ti oye kokota bisika na lobaki na bango par en général toyebi ke ezaka mingi basi nyonso te soto ba en général basi bazaka mingi mwa impoli ke bana mibali na ndenga toyebi ke bana mibali bazaka mingi tromperie ke bana basi non parce que pour n'engagez que soki bongo
il faut peut-être bana côté ya papa ndenge voici l'homme tellement ekuna azolo bake so tika kotala mfoni ya mobali ole kalo ba mobali tika ko tromper fanda kimia se comporter boy yazo ba mwasi longo la mission okuna ça dit tika tromper la kimia donc on azolo ba OK so ki mobali ozana mwasi impoli tika ko nandeke impolitesse na ye a côté na impolitesse na le problème à réseaux sociaux ya ngona ndesque bo mabiso tozwa kaka tozo omoni neti tolobela oyo kaka oyo eza kaka ya moke wana o comprendre o kwa moto azwi alobeli o comprendre mais contexte nango depuis banditi na ndeto esuki toyebi papa wala ta faute na biso parce que yebi ke bazo filmer kana finish eza faute na biso eza faute na biso te mais quand ndo lobi ke non par exemple ndo lobi contexte bo e bandel ti suka nango toyebi te ndenga bandi na ndenge asuki si mais siko biso tozuka oya katikati yango tozolobela msusu oya katikati wana eza oyo azolobela CG ke non papa mama tika msusu toyebi continuité te pourquoi ndenga te ipe mibali na matia na toyebi te ndenga bandi na ndenge wana eza faute na biso wana eza faute na biso te na besoin moyen bango te parce que tolola oyo toyebi eloko ya koloba yango nalobaki de yana ebandeli ke non soki oponi kozala na mwana nzambe soki oponi kozala chrétien ça veut dire meme ekulusu eza brisement eza na kati ya mobali oyo na kati ya mobali oyo azokota na kati ya libala ou bien na kati ya libala ya mobali oyo azotambola comme étant Christ il faut kosenga Saint Esprit afin de kati a briser oyo eza sentiment wana ya keno ya kotalaka gauche à droite parce que soko lingi fanda na mwasi moko mais tant ko motala gauche droite ça veut dire que non ozaka na ba esprit wana ezobenda yo pour que okwesama na mabe ozomona mukola suka sata ko funda bate bele bakosa na makambo etale na tindaka za satan mutataka za satan donc c'est un peu ça donc juste que ceux qui t'ont chité moi je pourrais dire que moi si je n'avais pas liboso to banda kezaini Shize zaka français ngopé nini si je n'avais pas liboso to banda to betali solo ya papa pasteur o balobi ke to zaka na shije mo ka ba to banda ki shije shadete shije shiko nde to lo bagabo shiko shebe donc si je n'abiso et tolobeli sur la nature ya mobali na nature akati ya mobali ya eza penate eza nature mobali te si ezali ke totika ko tromper ko appuyer mabe na façon que surtout na ba église parce que na lembi penza na lembi ndenge bazo condamner ba mama oyo bazo checker phone mibali na bango ozaki ote tika ko checker phone mobali na yo parce que bon non yebi sende mobali papa tika ko sala makambo sala wana tika yango yebi problème peza musu pourquoi peut-être pour n'attendre déjà na biso comme chité omoni na tango na bandeli pour ni nezalaki ke non soki mobali Salomon 1000 femmes babamba mabanga te mais moi suana oyebi o asalara lisumu bala mo o asalara lisumu bala mo comment on est des comment les amis Esther Miguel c'est le benga dans tika on fait ça yo sorry et rapide libanga ok bien so ye tant asalika lisumu moko bato tout ba condamné siko yo kasi ko bible ezaka tellement mayele na façon moko eloko wana kamusanga Jésus ba yepa liboso ya Jésus babi Jésus tant moi suis asali lisumu tokangi pena na kati ya position ngo penza otosana eni yo kama ela Jésus soki Jésus Christ alobaki ke oyo nanu akometa adultère te yaba ona sala lisumu te ya ona lobi te pesanga chance na loba soki Jésus alobaki ke oyo nanu asala lisumu ya adultère te baba mbeli banga mwasi ana nga dai ngamo kuti liboso on comprend faut la brique pena on comprend donc pourquoi parce que bakanga ki na lisumu ya adultère non soki pas ni Jésus alobaki te ke non o asala lisumu adultère te mais Jésus atika en général c'est-à-dire que on a asala lisumu te ngwana mwasi azaki sauvé
Ozo comprendre. Pourquoi Nathan Wakala, dans le bon point, Nathan Wakala, ezalaki allowed et pas mibali. Salomon de na betili sula ba Salomon ba David na ba tumsuto ezalaki loi na bango. Loi na bango ezalaki bongo. Donc ezalaki non ba ko linga na bango za problème mais so moi ça a déconné ba bomier ba condamné. Sikoyo ça veut dire que non ndumba mobali atkala ozate. Babé a gigalo. Ça veut dire que ndumba mobali ozate parce que zaïda na tira kacha moto. Dès que ndamba sa mobali non tout ça kolinga. Ozo comprendre mais moi si fois za la kana mutu na ka moko déjà lingi yango to bandolo ba que non na kati siko ya nouvelle alliance ndamba yeso Jésus yeso moi si moko mbali moko moi si moko ça veut dire que non ce qui il faut fanda na kati ya libala moi si moko mbali moko la seule personne qui peut t'aider on l'appelle le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit dans ton cœur asungayo atambola nayo na marche oyo parce que toyebi papa est-ce que le baba to ba ton par Saint-Esprit dans quel porte le Saint-Esprit zali na tout le que ce temps David atalaki maman de Solomon dans ba sokola c'est azaki na molimo nzambe tango David atunaki bokene lukela ngai azaki na molimo nzambe molimo nzambe kati na bango kati ya David abandaki koya ndeko visiter c'est pourquoi tango asalaki liso tango David atindaki batia mobali ya mwasi wana na liboso mpona baboma ye molimo nzambe abandaki kovisiter bato atana ya kala yaki na kofanda te molimo nzambe tango akufaki te ifa botia pena na liboso sikoyo molimo nzambe ali kofanda kati na moto tango Jésus akei so moto asalaka kaka mabe soki molimo nzambe akei te tango Jésus akei nde tango atindi biso molimo santo ba David yo nono otanga te bisika David azobaki papa kolongola molimo ne epai nanga te papa yoka tango te biso moto totanga Bible bine biso Saint-Esprit akoya kofanda kati na bino soki lingi mo akei papa na boyi te totanga Bible abandaki kovisite otanga te bisika David alobaki kolongola molimo ne epai nanga te abandaki kovisite bango pourquoi soki David ayebisika ke soki David ye moko alobi kolongola molimo no epai nanga te bon wana omoni te tozokende sujet molai te tokende molai te parce que soki okoyebinga nde nazalaka tikanga na tokoti na Bible nalinga te tobeta babordi na kati ya Bible tokobeta biso oyo lingo bakeno molimo santo nzambe azalaki siko David alobaki siko longo bakeno Jésus azosala le contraire ya maloba na ye pour Jésus moutaisi biso keno molimo santo ayo ofanda kati na bino soki akei papa il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit papa bandeko oyo batela soki otangi na ndenge bino boka Psaume 51 verset 11 natanga na anglais do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me napesa ngo na lingala kobengana nga te na présence na yo o kolongola molimo na yo te epai na ngai molimo mosantu na yo te epai na ngai nazoloba papa te nga nazoloba na yo parce que yo lobaki ke David yo bakomi kolobake bato oyo oza na kati ya mariage zala senga Saint-Esprit asunga yo mpona otrompete yango nabiki ntango David atrompaki est ce que azalaki na molimo nzambe te c'est-à-dire okozala na molimo ya nzambe mais okotrompe na yo mpe bien soki yo moko lingi kutu babotu bapere bazalaka na bachef tolobi bien ke na moment wana ya badavid tout ce que David pouvait faire ya kozwa mwasi gauche droite ezalaki nango lwa na bango déjà Jésus ntango aye kochangele biso lwa bakosala bakonzi na bakonzi mibali na mibali bakolala na lala ezalaki lwa na bango mpe kasi yango ntango Jésus ntango aye ayebisi biso ke non babanda kolala wana kutu ezalaki lite ngo bakena ntango akala bakolala na mibali ezalaki ya Moïse makambo nini yokanisaki sikoyo ntango Paul azoyebisa bacorétien
batika makambwana tango sikoyo loi ya Moïse eyebisi biso ke non kolala na mibali te eza abomination yo na loi ya Moïse ndenge te kasi yango na toloba sikoyo loi ya Moïse parce que yobi makambo ya kala parce que wana ezalaki masumu yo zoba loi ya Moïse epermetaki bango babala basi ebele te loi te yango zela na toloba yango na otuna loi yo zoloba yo zoba loi ya monde na bango o loi ya Moïse loi ya monde na bango na loi ya Moïse papa loi ya Moïse place moko te permettre te zela soko ozoba par rapport à loi ya Moïse na oyo zoloba loi parce que place moko te na loi ya Moïse et permettre mutu azala basi ebele place moko te exacté parce que loi ya Moïse euta pa nzambe loi ya gouvernement na bango pe ya cercle na bango soki tokoloba ya cercle na bango et permettaki mibali baza na basi ebele baza pe na makambo ebele et permettaki yango yango nazoba pe na temps wana pe parce que soki tokosala yango comme excuse na temps wana pe kipédéisme ezalaki pe loi na bango bakonzi bakolala na mibali soki osali ba recherche na hormone yango tango Paul ake pe ba correcteur ayebisi bango botika ba pratique wana les mêmes façon pe tango Jésus ayebisa bango ke nga nasalaki mwasi na mobali na ibandeli bino moko bitema na kasi na bino moko bosalaki makambo na bino moko Jésus ba iteke nga na pesa bino permission non alors bandeko pona ko chiter boy binga déjà na linga ba bordi na makambo nzambe conclusion ezali totika koappuye mabe soki papa oza na mwasi na yo oyo achekaka fone na yo mpona raison tika yango totika kogangela bamama tika ocheke fone ya papa tika ocheke non soki papa osala mabe papa osala mabe tika soki mpe mama okangi papa na mabe na grâce ya nzambe soki kolimbisa eleki nyonso mais tomeka kotia bamama na kipabilité moko te osoko boyi ye okorate mwasi mosusu akoya te mwasi mosusu akoya kaka akokwea mpe kaka na kati ya libabe wana mwasi mosusu akoya bakotrompe ye mpe bien mpa motu mosusu mpe mobali soki oyebi ke oza na baproblème wana papa kokosala bademo problème te kokosala baalien ya famille te eza yo moko na maîtrise de soir na yo moko s'il vous plaît tokosala Saint-Esprit makambo te tokosala nzambe makambo te nzambe alobi yo moko mema ekuluzu na yo ndenge ntongo na biso alobi awa soki na kati kibozambe mema ekuluzu na yo batela mwana nakumbana te mwana ya batu afandaki na ye na ndako na ye na bapara na ye soki bafandaki moko yo moko kendaki kolinga ye opesi mpe baboti na ye promesse opesi famille na ye promesse oyebisi bango mpe na kobatela mwana na yo na nenenene otie na ndako yo moko mpe obotisi ye ale obandi kotrompe mwana ngani soki oyebaki ozali na maîtrise de soir te papa olingaka koswaswaswasa tika mwana bato akende na ye tika ye akende avant botisa ye ebisa ye mama nga na linga na nga kododododododododo tika ngai nasala na nga soki ye aodima aotikala soki adima na okende akei l'homme totika koyokisa biso basoni s'il vous plaît nasilisi aobalaka la mingi te apesa ye chance akonclure ezaki palinga bolingi na bala nakwena kutambola bino anyways point is yo ozala na bakopine nga na ntambo wana na kati ya motuka faso otalaka basima basi nalobi yango mpenza boye wana otropaka te obengaka jour mosusu kuna jour mosusu obengaka nga na telefone ozobengaka mpenza na telefone papa kolongola yango te so olongola yango opesaka kanda wana otropaka te oza se mosantu mpenza ndenge nasala aksida sere moko bo aleki awa natikali mpenza boye te otropaka te wana te otropaka te otropaka te yo lobo otropaka te otoloba papa lova kuna kotropaka te ebokotala moto atambola eza kotrompe te yango nalobi te nakotala nakokende olandi bosali masolo ebele ya masolo oyo nga na tobetanaka obengi nga po oyebisi nga nakoki te ntango deja makasino esali bongo osali nini papa nasali masumu bien sûr merci bon mpona koconclure bandeko nga naoke mosala sikoyo ngo lobake kotala parce que natali natenaka na nzoto bandeko nga naoke mosala donc c'est la vie donc quand nde totoloba nzambe apambola bino
pour na vie nangai par rapport à tant que toza tobeta absolument solo en général tant que des hommes en fait n'a pas si fait beau profiter boyoka mais en réalité des choses Bibi Sibisogaka il est avantageux que je maintenant je vous enverrai mon esprit ce qui esprit nangai katsa bino yem ta convaincre bino na mabe donc Saint Esprit katsa mutu ndem ta convaincre mutu kat na mabe pourtant ngolingo sala Saint Esprit biso tika mais kulu soudan ça veut dire que soko sengi Saint Esprit andra ko rappeler oyo saliza mabe jusqu'à ce que yomoko ozwa ba décision na ba kete na tigio par la grâce de Dieu que Dieu vous bénisse au prochain numéro je dois partir au boulot et là gasuka na oyo lobi obi Saint Esprit a convaincre biso na mabe ça dit Saint Esprit a convaincre na retromperie que na tunu ba païen oyo ba température na convaincre bango radio na bango. Un tout ça.